Balé Balandi Mbote, Isika Bozali, partout, au Bozolanda Bisso. L'autre, dans la conférence de presse. Donc, vous avez imaginé, en tout cas, les lots à la plateau, dans un concert Awa, Soleil Diata, que je ne présente pas. Dans les pays de Bisso, Maria, Aouti, Allemagne. Et bien, les lots à la conférence de presse, en face de nous, c'est le fou de Jésus. Le fou de Jésus, pour découvrir la carte émission d'Abisso, il y a les lots. Pourquoi? Parce qu'il y a un message très important à vous adresser. En tout cas, dans Mboka, dans les Congolais, partout à travers le monde. Et bien, Mboka n'a pas de situation, Mboka n'a pas de situation chaotique. Depuis des années, vous allez tourner en rond, ça ne marche pas sur tous les plans. Eh bien, les deux message Moko, il y a Makassi, il y a Fou de Jésus, il y a un des trois, comme il nous a dit, un des trois. Dans le bas, on a libéré Mboka na biso, qu'on apporter changement à Mboka na biso. Mais ce que tu comprendre, il y a Ponami et pas un Nzambe, batomi balé musupe bazali misat o bakoya pas balong la Mboka na biso na kati ya libolo. C'est vrai que tant aux autres baboye, ils ont comparé un peu moins net fiction moko boye, net tout ça la ironie, mais boyo ka les messages ou azanango vision on Nzambe la kisie pour Mboka na biso, on a peut-être pour la banda, net sur les quelque chose. Ok, bonjour, merci beaucoup Papa Limia. Donc, des Papa Limia Outo le Bawana, Mboteni Nabino surtout, tous en conférence de presse, c'est vrai, tous en Papa Limia, tous en de connexion Maria. Donc, tous en Lio Kalelo, les fous de Jésus, parce qu'il y a un message, donc un message Oya Yenango, de tous Yoka, Nabiso, Nabino, ba question, tous en ont opposé, au monde. Alors, au Pébino, Bozana, besoin de poser, beaucoup de après. Papa Limia ou et pas na Soleil News. Donc voilà, merci beaucoup Papa Limia. En introduction, Maria, un mot. Merci beaucoup. Na CP vraiment na cause l'ensemble. Alors conférence de presse autour ça là lelo na Fou de Jésus. En tout cas, ils allaient découverte monnaie et tous en anglais lelo ya quoi apprendre ya quoi yoka o nini nzamba kolobela biso à travers Papa na biso to ko découvrir lelo ensemble. En tout cas, ils s'engouza mingi. Merci. Merci en tout cas pour l'introduction, mais je crois que tu coupes ça, Liloba, et pas à Fou de Jésus. C'est vrai que, bon, Azali un peu déguisé, les fous de Jésus. D'abord, il faut peut-être commencer par là, pourquoi Fou de Jésus, et puis après, ça a un message au Nzamba Pessier, vision Nzamba Pessier, parce que Azali, un, deux, trois, au Ponami, pour pas sauver Mboka Nabiso. C'est vrai que vous allez un peu curieux, il y a qu'à découvrir Maloba Oyo, à Kolobela Biso, Lelo, et puis qu'il est vraiment la vision au Nzamba Pessier. Donc vous avez la parole, en tout cas, le Fou de Jésus. Donc, Oyo Sabiso, Oyo Nzamba Pessier. Merci, merci mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nzambe azwalokumu. Alobino sotoko sala kana kombo na ye. Yango moni tozo sala na kombo na Jésus-Christ Nazareth. Eza facilité kolongwa na ngai sika na uti na Allemagne pona komba. Tozo bitumba ya ndenge na ndenge me Nzambe alingi ke oya bongisa kina mokola lelo kokisama. Donc tika te lokumu ezonga se epa ya nkolo Yesu Masia. Nazali fou de Jésus parce que Nzamba lobi na na lata boye pona lakisa mboka ezo tambola na ba fou biso to mona bato baza bien bazo tambola balati bien bana mituka minene mais Nzamba zo mona bango baza ba fou yango apesi message oyo na pesa parce que mboka eza na chaos mais nga na zui grâce na miso Nzambe na yebi ke charge eza mutuya nazo ya ko sala vantité mais je dis ce que l'Éternel m'a dit. Voilà les fous de Jésus. Ezaka pona kolakisa mboka ke batu bazana mboka conscience eza ya kokufa. Soki batu conscience eza ya kokufa, c'est-à-dire mboka ekomi na bafu. Alors soki mboka ekomi na bafu, mboka moye kende liboso ezate. Voilà message na ndengo moninga na lati boye. Na bomba mi batu te parce que mes message nzamba pesinga na ya kopesa. Voilà un peu oyo na koyi koloba comme introduction. Papa Limia loka mutuya nazana esengo mingi. Parce que na moi tozana Mama Soleil, le soleil azoko éclairer biso. Tozape na Maria Goretti qui est l'enfant de la lumière de Christ, c'est-à-dire la lumière qui est la connaissance. Mais eloko ya mutuya Papa Limia, tozana connaissance pe tozana lumière, mais to komi na dernier virage. C'est-à-dire dernier virage to komi to na lumière azoko éclairer biso to ape na connaissance, mais ce qui to sali attention te Congo est commis. Donc, pour la Congo et Kelibela, parce que toi, on a dernier virage, il faut vraiment faire attention. Yango moni, ça fait 4 ans ou bien 3 ans et demi, n'a pas prophétie oyo, ton n'a pas révélation et pas Nzambe. C'est-à-dire, Nzamba kote sakinga nesika
oyo alakisa inga bomengo Congo ezalaki. C'est-à-dire clé wana ngamu nakenda yeko zwango. Mais nakenda ko zwango na kati ya église. C'est-à-dire la vie oyo ya Congo bakangaki, la vérité oyo bakangaki pona Congo ezalaki caché. Mais nzamba alakisa nga lobi kota awa. Papa Lima place na kota ki pona zwa clé wana ezalaki rempli na bania ba soso, na bania bandeko pardon ya ba pigeon. Parce que c'était na kati église. Na lingi na zwa boye na bandi kotimba bitimuna, na bandi kotimuna bo pa na moni ba pigeon ba pumbwe na bangaki. Ba bi nanga ko banga te continuer. Na continuer na yoki susu ba kelela ba ngonge beti ngongo na en tout cas na bangaki parce que ba ngonga wana ndenge betela ki ezaki catastrophe. Ba lobi nanga ko banga te zwa. Na continuer ko zwa tina yoko zwa clé. Balobi nanga bima mais il faut kende kotika ngo esika boye na banda ko kende. Papa Lima nzela na banda ko kende. Na nzela batu nyoso na kuta na ba mama, bana, ba tata, ba miso bazaki na ba kolina mutu, ba ki na ba bifunda, donc batu bazo ki ma guerre. Donc nazalaki le seul na bano ke na sens unique. Bango tout bazo ke na sens opposé nanga. Jusqu'à ce que na yeko koma ba pesa nga fona 4 à 14 heures. Donc na komi na mai et balé, il faut na traverser. Na traverser balé. Pirogue ezalaki te, boîte ezalaki te, ni ezalaki te mais na traverser balé na komi na ngambo. Tant on a komi na mboka, na kutaki 2 personnes au babana ko zelanga. Ba ibisinga ozuinga na bina zui clair, ba bina nga bo savoir. Tant on ka ba bina nga bo savoir, ndé na yeko révélation na yako katana. Mais na mboka na kutaki su mutute. Donc na nina lo ba ke Congo ba tutu ba vivara na Congo ba vivara na Libanda. Batu bazala na Congo mais en réalité ba vivaka par rapport à Libanda. Et puis na yako sur deuxième rêve, nzamba yo lakisanga ke mokilezaki na mulili. Ngana yaki ko se retrouver na montagne, toujours nazaki accompagné na 2 personnes. Na koti si maboko na poche na ngai na moni bougie, na koti si sou maboko na moni allumette na pelisi. Donc tant on a pelisi bougie, mokile nyoso zaki na mulili bango tout regarde na bango zaki vers les montagnes. Donc nzamba yeko pesa nga message même makambu nyoso nzamba lobaki nanga il fallait nazela temps o nzamba pesa nga nyoso kokisama nyoso kokisama ki c'est-à-dire ndengi Joseph batekaki na famille na ye ndengi ba congolais nyoso bazaki na ngai na église na mboka na quartier tout le monde nous a abandonné na mawana motema maya miso zotanga parce que na to passer ba moment moko vraiment très difficile. Bandeko danga ba congolais ba sacrifier ngai mais ba yeba kite ke ngai nzamba pesa ngelo ko pona sunga bango mais tout le monde na minute on a lo ba boye on a fana na bango mboka moko ba congolais ba yebinga ba reconnaître nga pona voix tout le monde nous a abandonné sans motif jusqu'à présent nzamba bandi ko tindela biso so ba famille muso nenga laka ki biso nenge kokisamaki yango loko na moni temps ekoki na yeko yebisa peuple congolais. C'est le temps maintenant to simbi balé. Toza na temps maintenant ya ko balayer. Oyo nyo se pesi le coup mais pas en kolon nzambe te. Parce que to yesu koyo na vrai jugement qui est jugement ya nzambe. Papa Limia na bandeko na ngai. Voilà message on a zui. Nzamba lobi fou de Jésus. Yo za balé, mais il faut que na balé parce que lelo na Congo il faut to balayer. Ba faux prophète, il faut te balayer. Ba faux docteur, il faut te balayer. L'église nyoso yeko ça la division na peuple congolais, il faut te balayer nyoso. Parlement o ezo kipe peuple te, nyoso tout faut te balayer. Yango to na kombo 2023. Ba politicien nazana solution o ya guerre eza na Congo iko sila ndenge nini. Nyoso eza kati nanga parce que antichrist azoya ba pesinga mission moko nazanga moko te. Nous avons toujours 2 personnes qui toujours ensemble. Dans toutes les révélations, nous avons toujours 2 personnes. C'est-à-dire que nous avons prêché la vraie parole. Un berger, c'est lui qui prend soin de la brebis. Un berger, il aime ta bombe, il peut pas pâter balia. Mais l'autre au monde dans le Congo, il pâter ba comme il ça va berger. C'est-à-dire évangile est changé. To pesi nzambe mo Congo, nzamba siliki à côté ici abomination dans mboka. Yango moni ba pays nyoso tozana na bango bazuya na Congo parce que bango faut ba bika na Congo mais lokola mbonga Congo ko biko kena ba poche batu
Congo wana eza ya biso nyonso tout papa Lima, eza ya yo, eza ya nga, eza ya président Fachi, eza ya batutu, eza ya mutute, eza ya biso nyonso. Mais lokola nzamba pesi biso pouvoir, pesi biso mandat, tolingi biso tout peuple congolais, tozala sika moko, tozala lokola un seul homme, afin tozwa banguni bazolinga division ya Congo to tia bango libanda. Parce que Congo to Afrique ezali refuge ya bana na nzambe tango mobule zoya awa toko kima wapi ngai na bino to ya ko bomba na Congo. Peuple congolais azana kata prison batu bako sauver bango ezanga na yondeko yom tozolanda nga. Voilà muke ya message on nzamba pesi ngai pona ya ko yebisa peuple congolais 2023 papa lobaki peuple congolais soit en charge. Yo moko mi soit en charge. Soko lingola la pongia ba bébé 2023 tous les peuples congolais soit yo moko charge na yo na kombo ya ko balaye oyo nyonso et puis si le comme pas encore Yesu Masiate. Voilà message nazanango makambo elikai pa Joseph yango ngape na moni on a vu na pendant 4 ans on a joa révélation oyo tous les congolais oyo bazaka na mboka nanga oyo ba yebinga to fanda na bango ba 20 ans ba 30 ans ba 40 ans nous a abandonné mais ba yeba ki teke ngam na ye comme sauveur pour na sauver mboka Congo. Voilà le message naza nango yango na ici conférence de presse afin que message kende na peuple congolais. Ya solo bozo zela ouais mais ouais azanga nazanga mokote tous a 3 personnes selon les visions que Dieu m'a montré à 2 reprises. Donc il faut tous la bisonner sur le liboke moko afin que tout tchaba nguni na biso azali mondele libanda yango moni na yepona ulakisa peuple congolais to lamuka na pongi to telema afin que tout soit liberté na biso au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Voilà donc le fou de Jésus qui conférence nayo, qui message nayo au adressé na peuple congolais à travers le monde. Mais on a besoin d'éclaircissement. La question d'abord à Liboso, on parlait de la clé ya Congo, la clé. On a dit qu'on soit clé ya Congo, na quatre églises mokobo. Et puis place aux qui ango zaki pende ya kobomba là. Mais quand on fond la biso place voilà parce qu'il y a peut-être aux dans la parabole. Ou bien clé aux autres, la clé de fond la rapporte. C'est quoi ma clé on est à la kinini et puis on parler d'église, de quelle église oyo yo kota qui pose la clé donc il y a libération ba clé à libération à Congo ba bomba qui ango quelque part fond la biso place voilà. Et puis deuxième question nanga ezali olobi awa place bo fanda qui ba sacrifier kabino. Je crois qu'ils allaient le bien 2-3 fois comme ça. Bah sacrifier kibino, bah no lingeso binote et qui bon alors que siko lelo yo zali moko yonzamba poni pona ko bongisa mboka wana. Donc aux juifs famille asika. Fungula d'abord biso moi muke, peut-être comme moza fou de Jésus, bah le vous allez peu fou ya solo hein na makambo zolo ba. Mais je crois que c'est quand même important au fungula biso d'abord clé et puis pourquoi que ba ndeko lobi ba boka kabino place au fanda qui puis place au fanda qui zalaki wapi. Na deux premières questions voilà. Merci Papa Lima la question nayo mais avant de répondre vraiment tout en alilo bananzambe nazana Romains chapitre 13 verset 10 parce que nzamba albino soto sala to sa na kombo na ye yango to sa na kombo na ye l'Éternel des armées na la benga ka Lucifer mais ba chrétien ba bébé spirituel ba mona kombo wana on dirait za kombo Satan or que Dieu c'est lui qui est le véritable Lucifer Jésus-Christ celui qui est l'étoile du matin donc il faut totanga mukanda ya nzambe parce que biso toza bato nzamba pesi biso liloba ya solo afin to yeba ko sunga peuple de Dieu nde na bato wana oyo bakozala na ngai elongo nde to koyeba nene to kotambusa Congo parce que vérité ya Congo ba plan nyonso ya Congo ndenge Congo ikoki ko s'en sortir na nyonso kati nanga mais totanga liloba na nzambe nazana Romains chapitre 13 verset 10 l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ
et n'ayant point soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Donc, et là que Zanga Léon à Congo, ils ont premièrement l'amour sincère. Parce que Mboka est tamboulaka, Nandengi makambozo koya, mi beko zoya pour na kotambusa Mboka. Mais le papa Limia, l'amour sincère, na katia mitema ya ba Congolais za lisusu te. Oyokinde totangiawa, mutu nyoso azali ko wela intérêt na ye. Siko oyo bazana bandeko na poto te. Ba o bazana bato ba ko wela intérêt na bango te. Ba ko suka ndenge parce que le Congo nous appartient à nous tous. Maintenant Nzamba yeko sala jugement na ye. Alobi la nuit est avancée mais le jour approche. Biso ba tuza libanda. To kende wapi parce que la bête est déjà là. Il faut maintenant le temps. Biso peuple de Dieu, to longola peuple congolais, to longola ba makambo ya biso ba fitiringa pamba, to zala biso tout uni. Pas parti politique. Parti politique moko ko sunga Congo ezate. Congo ko zala dirigé par des enfants de Dieu, au bazan a connaissance de la parole, au bayebi lo bazan a vérité, ba otambula na yango afin que mutu nyoso aza congolais a se retrouver na kati mboka na ye. Parce que c'est une bénédiction qui est donnée. Il nous a donné, le Seigneur nous a donné tout. Biso tout ba congolais. Et pesa melika ka groupe abatumoko boete. Donc au Congo komi balandaka yo kabela ba mbongo. Congolais ye mo na mboka na yesu kwa ke yaza na difficulté pour abima na aéroport. Mais eza mboka na ye Congolais azo se retrouver que na mboka muso azana kimia azana paix que na mboka na yemoko. Quel travers! Ça c'est une abomination. Nzamba siliki. Congo azana posata que no kozwa ba soda libanda po baya kubundela ye. Congo azana makambo nyonso na maboko na ye mais ezo senga volonté. Na question posée nga papa Limia ya solo nazo yebisa yo ke na lelaki mukolo nzamba yako la kisanga makambo yo o na kenda yiko zwa clé na yebiso ke nzela nyoso na tambulaki na kutaki ba congolais nyoso na ba bifunda na mutu bazo kende na sens opposé nazalaki le seul ona banoke na sens o bango ba wutaki c'est-à-dire batu bakima qui passe ba congolais ba na kati ya Congo ba sali nzambe ba na kati ya Congo ba politiciens ba na kati ya Congo mais ba vivre na Congo te po makambo na bango nyoso za libanda. Donc na minute on azolo bisayo na molimo Congo eza polé les na batute parce que batu tout bateka mboka wana na maloba. Mais nzamba pesi biso connaissance de la parole de Dieu afin que to ko sangisa peuple de Dieu. Na lelaki parce que tout le monde bandeko na zakana na mboka to vivant na bango ba 20 ans ba musu na tika na banoko za bango lokona tikela bango libela mama ba musu pe na banoko za bango lokona bango ba tikela nga libela mama. Mais tant que tu na Nzambe à solo, Nzambe yeko révélé biso tout le monde nous a abandonné. Papa Limia, ndenge omona ki Joseph ba ndekone ba tekaka ye, ndenge ngai na olo ba na minute nde ba ndekona nga ba tekanga ba congolais. Mais tant on ne sotozaki na mama aigle to no olo ba, c'est la prophétie de Dieu. Et sengaki ba tnu so ba kende poto mona la gloire de Dieu. Donc là to komi na ba moment Nzamba lo ba to ya ko se révéler. Yango to yeko se révéler. Donc lelo nazo yebisa yo na mboko na fandaka bako landanga. Tous les Congolais na ba Congolais ba na kati ya mboka nanga, ils nous abandonné. Na yebite po na nini. Na ba misusu pe ba na mboka nanga te, oto zaki na bango communion, na ba sala nzambe, o ba lia na ndaku nanga to sala misala na bango, tout le monde nazo yebisa que nous abandonné na tikala ki sel. Na kufeli ndeko na sala matanga ngana mwasi nanga na kufeli grande sœur na sala matanga ngana mwasi nanga c'est comme donc tout le monde nous a abandonné motif nini parce que le Seigneur nous a donné quelque chose pour na bango. Tu vois Christ a yaki pe na Israël mais tout le monde ba abandonné ki Christ ba yeba ki te ke yemta ko sauver bango ngai na za muta politique te mais na za muto na wuti na bunzambe nzamba pesinga fait que le vrai adoration ezonga na Congo afin que nzamba fungula ba porte nyoso pour te congolais à mon enkembo na Nzambe. Voilà un peu bit na yimte sur na bossa sur question mususu. Voilà clé wana ozogira wapi? Clé wana tant on a zo benga ngo clé c'est une mystère. Oui. Moi na détaillé nyoso na conférence de presse exacte. Mais le 2 juin bato Nzamba tinda ingana bango. O ba yoka ngade na osa témoignage boye. Ba obima pona ko témoigner que bazalaki nanga ba yebi makambo na oloba. Donc ezangate meza Nzambe mutaponinga
nzambe muta longo linge sika nazalaki pona koma na minute esika nazali apesa nga connaissance na yeba ye pona ye komema peuple nanga vers une destination meilleure ya koyeba nzambe pe to dorer le seul et l'unique le véritable Dieu. Voilà on a koyi koloba na mutuya, c'est une mystère na koyi ko bimisango te vraiment za clé mais ndenge na zwa kiango eza makambo na bunzambe photo bomba makambo susu parce que tozana on a débit yango moni nzamba lobi nanga lobi zwa kombo yo na apesa yo yo moko fu de Jésus za kombo pona ko kombola tout ba fausse enseignement et puis kombo yo zo kenango afin que peuple congolais na élection tozoya agolo baganga ceux qui fou de Jésus te mutu mususu akozwa pouvoir na mboka wana zate c'est-à-dire peuple faut tellement à ganga parce que eza venir na epoto comme na dernier virage le soleil nous azo éclairer biso la lumière de Christ a percé biso connaissance papa lima ceux qui to sali kebate toke na lubwa pour dire bon et que ça trop tard pour abisso ya on a aussi na mwana o ni so za congolaise c'est le temps to longola ba divergence ngana za muta lamuka ngana za muta ya boye to na kombo pona ko kombo la salité nyoso afin que mwana na nzambe congolais nyoso za la mutu moko afin que la gloire de Dieu za la manifester na ba congolais pe en Afrique mobimba. Voilà, que Dieu nous bénisse abonda. Ok, les fous de Jésus, voilà, ngapé nazui parole, donc question nanga liboso ezali, ezali ki mingi ka appelé pour na clé papa limi atunyo pe ameki ko insister mais réponse na yo ok nango lobi ko mo bimsanyo so ezate. Ngana na poser une question clé yango yo zwaki. Ndenge nini oyeba ke clé yango nde ezo concerner Congo. Parce que koko zwa pe clé clair aujourd'hui mystère oui mais ndenge ni nezo ke concerné Congo. Et puis deuxième question nanga ezali kombo oyo ye nango po okomba oye okomba yango po biso tobi ke yo za évangéliste oye okomba na niveau politique ou na église po makamno mingo zo lobelango parce que lobi na 2023 ba ko voter mutu mususu te yo ni ntoko comprendre okomi politicien ou bien ndengeni. Merci la question maman Soleil. On a l'ingata on est éclairé biso parce que tolobi to comme la dernier virage, il faut vraiment faire attention. Donc Kombo o ezali d'abord peuple dédié, peuple congolais parce que faut d'abord signification congolais la kisini. Congo, soko yebi identité na yo te tie fouti. Ya moment le ba passer ba ye koko tsa abomination la parole de Dieu. Congo, c'est le respect. Congo, c'est l'amour. Vous savez, Congo, oyozo yo kango mo Congo. Era makambu nyonso na kati nango. Un Congolais, jamais comme on a un Congolais qui nous finga un Congolais. Jamais comme on a un Congolais qui nous finga mopaya. Parce que toza ba bantu. To wuti na kati na bunzambe ya solo. C'est-à-dire notre Dieu oya pesinga pouvoir. Maman, Joseph Pena, tanga botama na libota na ye, apesa ki ndoto à 2 reprises. Mais même famille na ye batele melaki. Na lobi Seigneur, pourquoi kaka nga opesa nga charge oyo? Nga na za politicien te. Mais Congo fait tambula na bato ba yebi nzambe basala nzambe oyo ba abi sato bakozala uni pour basunga peuple congolais afin que bamangomba nyoso eye ko séparer biso nzambe ya passer kinganda zu batunaye azu parnaye nzambe ya passer kinganda zu batunaye azu parnaye nzambe ya passer kinganda zu parnaye c'est-à-dire chacun azotala kaka intérêt naye ba intérêt à congolais mais Congo va passer biso toutes sortes de richesses mais le comment ils ont biso le vrai amour de Christ oyo nzamba tikeli biso afin que to bima soki yo zui nga na sepeli soki nga na zui yo sepeli mais Congo ya lelo ekomi Congo ya bongo te to yambi ba nzambe ya ndenge na ndenge ba wuti libanda ba ye na Congo ba diviser Congo yango moni lelo mboka ekufi c'est-à-dire le pouvoir que tu m'as donné ezali clé ya réussite naza na nyoso ndenge ni bitumba wana iko sila ezali lokwa muke ndenge ni peuple congolais ko lela sunzala te ndenge ni peuple congolais ko lia tout eza na Congo mais ce qui nous manque c'est l'amour du prochain conscience aba congolais eza lokola moninga na latibo ba komi biso tout komi ba funda molimo bolingo ya solo eza susu te mais mutazo wala intérêt na ye toujours que le peuple va déconner sur la politique qui m'a bêté parce que ngana za mosala nzambe na yebi ndenge ba finga raté na yebi ndenge ba lobela ba m'a bêté mais la vérité reste rien que la vérité yango moni toujours que le rien que la vérité c'est-à-dire clé wana nazar na
nazo bandinga au symboliser en côté. Mais je peux te dire que clé c'est le pouvoir. Et ça pouvoir nzamba pesi afin que tu ba komema Congo vers une destination meilleure. Nayebi nyose ko ya ponanga oyo ba koloba. Mais soki to tangi na mukanda ya Jérémie chapitre 27 na verset 5, nzamba lobi mokilo eza ye a opesa ngona oya lingi. C'est-à-dire Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut. C'est une grâce que Dieu m'a donnée pour te na sang sa peuple de Dieu afin comme président, mais ce président a dirigé par le vrai homme de Dieu. Sa vraie justice afin que tout Congolais a se retrouvé dans le Mbokanaï. Tala le biso tout aux Alibanda, na obaza na Congo baza Libanda. Maman Soleil, je te dis au nom de Jésus-Christ, to kutaki mutu musus na mbokate, to kutaki ka 2 personnes, tout le monde baza ki Libanda ya Congo. Voilà ce que je peux dire dans la révélation Nzamba Pesibiso parce que sa conférence de presse Nzamba Tindiki Biso yo monine to komi na difficulté ndenge lobi susu pona bandeko na ngai bandaka to zwa ki message on ebutai pa ya Nzambe ya solo mo boule kota ki na ndako na nga na basala ya Nzambe na bana na Nzambe na mboka na nga je te dis et je le répète na otangisa mai na miso na lela bandeko na nga bakufa na Congo ngai moko lokona na zaka na bandeko na mboka te tout le monde nous a abandonné na yebité parce que Nzamba lobaki makambo na pesio okomona ba ife nango lokwa to moni be fe nango no soto eleki Nzamba bandi ko tinda siko wa oyaye afin que to tellement poto ya ko loba de la part du Seigneur. Donc voilà un peu naza politicien te mais il s'engeli ka Congo etambula na ba vrai bakambi o bazo banga Nzambe o bazo tambula Nzambe afin que justice ya Congo afin que le bien à Congo mwana Nzambe ne se soit bénéficier nango. Donc on a na sorti ya guerre nyoso naza na maboko au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, papa n'a vu sauf de Jésus. En tout cas, makambo lobby, je sais que ça quelque chose un peu to éviter que tu quoi expliquer à on nini parce que tout le monde appelle dans les médias hein, parce que tant ba élection bandaka hein maman Soleil tout le monde a rabattu belé babimaka Dieu m'a dit donc to éviter bon to quoi que juger mututé mutuna mutayebi comment est-ce que Nzamba lobela kae mais tout le monde papa na biso lobby Dieu m'a dit donc accomplissement des aka ezaka confirmation ya message o Nzambe apesaka na paramoto question na nga ezali boye papa tokoki ko douter te na makambo o Nzamba lobi na yo parce que intimité ya moto na Nzambe tokoki ko juger yango te mais tokotuna kaka motuna moko comment est-ce que okoki ko koma na esika oyo oza candidat présidentiel te na présidence au candidat présidentiel te oza na armée te oza na donc na éviter en fait comment est-ce que même ba ko voter ba voter moto a postuler quand même mais to moni kombo na yo te to moni le côté donc to yakara boy to voter yo soki biso to croire siko to kende nini hein papa lia to kende to ke ko voter donc esengeli pe o expliquer biso comment ekoki ko salama pour que biso pe to yeba lo lenge nini to komi lengela pour que toi bana ko yamba pe candidat o Nzamba tindeli biso donc yango nezaki motuna nanga pe ya mibale zali pasi ya congolais zali ete miki ona mukolo tozomona bandeko na biso bazokufa ata toza na diaspora mais baza ba famille na biso tozomona este combien bato baza ko souffrir combien ma famille eza vraiment ko subir ba violence moko en tout cas inexplicable mais olobi oza na solution. Donc, il y a des malades qui ont apporté solution. Tout le monde a dit c'est un mingi. Oh, les Congolais belé basa ko luka solution pour la guerre. En tout cas, to éviter solution où za siko yote tout temps ko koma na sika wana nde ko pesa solution to solution to ko banda déjà ko yeba ka lo ngani to ko sala to biso nyonso to la te tenir ko bunda to sala le lenge nini pour que to ebana ko sisa na no guerre ouest eza ko te mana mboka na biso na ngambo ya est. En tout cas motuna ezali epai na yo. Merci. Merci maman Maria Goretti, que Dieu te bénisse dans la lumière de Christ. Armée ezala kati ya Congo. Ba soda ya piko bana kati ya Congo. Omoni bato bo benga lelo bakuluna. Toko créer un bataillon et qu'on a plus de 20 000 hommes. Tu peux savoir comment bataillon kuluna. Tu peux un bataillon tu créer na Congo. Tu peux savoir comment bataillon bawewa. C'est-à-dire bango à ta place voiture comme arrêté, ba koma sécurité.
moto nyonso akozala afandaka na zamba na mbongo na ye aza sécurisé omoni tozokima na poto mpo nani parce que loi ezofrappe parce que loi ezokipe motu te mais mpo nani tozokima mboka parce que na Congo toza na nyonso na Afrique toza na nyonso mais tala baafricain nyonso bazokima awa c'est-à-dire toza na babataillon eloko ezozanga biso volonté toi na ba vrai combattant toi na vrai basoda ba DSP Kabila pa yaki format ka basoda bazali mais eloko ezozanga biso volonté parce que bato bayebi que soki kimi ezongi ekoti na Congo bango moye balia ezate omoni c'est-à-dire soki congolais peuple nde tolobi que peuple a telemi asimbi kombo alobi à partir d'aujourd'hui to komboli nyonso balaye parce que le fou de Jésus lui-même azana au balai na yoko balaye ba faux enseignement et puis congolais asimbi balai kombo nous allons balayer donc eza solution ya suka afin que tant biso to reçoit pouvoir religieusement parti politique opposition que zalate tous les peuples congolais il faut to longola ba divergence na biso et loko ezanga ki fashi yangwana fashi ana susha Congo et na obetile maboko esika ana posa bongisa Congo azo sala effort mais ezana biloko mususu esali ke a réussir parce que biloko wana azaki fermeté omoni kozwa pouvoir ezo dépendre na président mais ezo dépendre na loi du pays ce qui loi est exécuté tout le monde a kozala derrière la loi même M23 na 2023 il faut bazala effacer parce que bango baza ba marionnette oyo bato bazoka utiliser bango bomande ko na yo to kopesa bino pouvoir bomande ko mais après boko zo pouvoir bo ça na pouvoir on a 50 ans boko ça na pouvoir on a 100 ans bozo kitisa makila ya bande ko na bino pour na ba intérêt ya bato mususu Rwanda Congo Brazzaville Angola tous les 9 pays to za na frontière baza ba frère na biso parce que to bala na kabiso na biso to za ba bantu toza obligé to luka pe mais pour to luka pe il faut biso ne soto mi kitisa pour pe kota il faut un ouais de Dieu basala nzambe ya solo o bazo luka ba enrichir te mais o ba yevre ba pour que Afrique et kende liboso afin que peuple de Dieu akanga bisaka na peuple congolais zonga na Congo donc côté armée comme tungisa mate pour armée zali na biso solution ne se za pa na ngai parce que ngam na kena zo mallette wana olo ba fungula c'est le pouvoir. Mais c'est tu peux encourager, non. Je sais que ma vie est en danger. Même ceux qui n'y voient qu'il y a lobby, c'est une gain pour moi. Parce qu'il faut na koufa pour na bola mo bande kona, c'est ça l'amour du prochain. Mais ceux qui na bandi ko banga ate bako lianga bako bomanga, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Muta ko bomanga muta ko lianga zate parce que je suis blindé. Muta a pesi ngai manda na ya ko loba de la part na ye, c'est-à-dire à la protection nga. Jamais. Ce qui est fou accueilli, c'est la volonté de Dieu, pas la volonté du monde. Donc, armée Zali, tous en armée Zali, tous en armée Oezali, Kuluna, Toko crée, parce que nous sommes tous en moyen de l'obésité. Congo bilé kozala wenze, tous en solution, nous sommes en Congo pour s'en sortir. Mais je dis que je ne suis pas seul. Nazana batumi balé au bazo ko accompagner nga. Na musala nzamba pesibiso. C'est-à-dire, tant que tu as téléma, ça a mis ça, tu as télémi. Ce que tu as sa vraie élection, on a gagné. Trichérité, on a gagné. C'est ça la voie que Bimanango na Congo. C'est-à-dire, nous avons une divergence. Au moment où on a bato alamuka bagoloba, bato IDPS bagoloba. C'est-à-dire mutazo où l'intérêt na menga na où l'intérêt na ngate. Na posa mbongo parce que je vis bien avec ma famille. Mais nazo ya kokokisa malobo nzamba tie kati nanga. Yango alobi nanga zo kombo. Mema, yo moko za kombo et puis ke na kombo. Pona ko kombo la balaye. Oyo nyonso ezo pesa lokumu e painote parce que Congo za kokufa. Bande ko na biso baza na prison, biso bato za libanda to kofunga la porte, lokwa na za na clé. Ba diaspora nyoso to longola ba divergence na biso longola na longa na za grand oui tikala na ki grand na yo mais awa to za na posa ba moindre de tous bato ba na c o baza humble afin que peuple congolais azwali payalia azwa kimia parce que ototanga non la nuit est avancée les jours approchent c'est le temps maintenant to za la uni afin que monguni ayebe asoko ko isabisote voilà et puis na za na armée moko na bateli armée wana zali et ça la makambu na Congo. C'est moi le commandant. Il y a armée Waneza na Congo.
ceux qui Léon a quitté na Congo na pesi consigne armée wana obaza ba bima ba kozonga na kata tu sais ma sœur nzamba sala ka nyo sa prépara ka nyo so pona biso meto yeba makamusute nana armée ningisa Congo za na Congo parce que moi je suis de centrale naza bandondo naza bazaïr c'est-à-dire il faut mboke bonga il faut central et téléma ce qui central et télémi ndeko télémisa likolo et ko télémisa boye ko télémisa boye mais du fait que central les a pourri et le moto ko longue ezate na bimi na central mais nazo senga teka que Congo central na bando ba soutenir non Congo mobimba o aza vrai congolais ana souci mboka na ye c'est aux la bisoto ini toyeba ko tambusa liloba na nzambe avec la valeur les valeurs o eza na kati ya liloba na nzambe toi na posa toyeba na te toi na posa ya mbongo te mais toi na posa paix ekota na Congo pendant 20 ans makila ba ndeko na biso ezo ganga c'est pour cela nzamba lobité na poninga aponinga ezaka grâce na zu na tangate na yebi ko tangate na yebi français te na yebi ko komate na yebi ko lobate mais Dieu m'a choisi pourquoi pour nani nzamba poninga c'est à cause de la vérité je ne sais pas alors bibo kileza ya pesa ngona oya lingi oya ko ndima ndiminga opa ko ndimanga ndiminga te mais 2023 bana Congo to boyi mobulu élection bima lobi batu bakufa lisusu chaque élection batu bakufa makila ba congolais tangi mingi ce qu'on fout de Jésus tozoya avec la parole de Dieu la justice de Dieu yango ekotabusa Congo au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth voilà et loko na ko loba moi muke Nazareth na ngoyangwana. Bon, le foot de Jésus, toujours l'andalou, même na bouquet bignoso. Bon, c'est vrai que na magamboza au loba, mais ozo yeb sabi so pendate ndeni yorosala. Parce que nzamba pesio vision, yorosala moko bo tombola mboka wana. Mais mania nini bo tombola bon, donc ozo ba armée soki ya bakuluna, mais maintenant il faut que ça la ondenge didi, bon je sais pas. Bon créer en gros, bon de quelle manière bo créer en gros et puis ozo pouvoir ondenge nini et puis parce que bon ndeko Maria lobi ah ben élection opposa candidat bon tu éviter ça miracle kaka ce qui ndenge nini bon ozo ba balé awa faut balayer ba tout ko balayer ko ozo ba mingi au côté église ko balayer ngaka to ke na niveau quand même avec église wana tant on parler ko balayer nyoso eza concrètement nini do niveau sala concrètement ta ozo ba balayer est-ce que il va ko kanga église est-ce que ça dit quoi qu'est-ce qu'il faut faire et au sala mandenge nini ngaka question dans les wana. Oui, papa Lima, merci de la question. Ce qui est continue de kanga l'église, nous sommes kanga l'église. Parce que l'église, mingi pour passer dans le Congo, misal les athées, il y a un moment où il y a mandia. Pour baser mbongo, il faut ba kosa bana na nzambe. Alors tout ça, on a ezo pesa passer na ba innocent. Vous mona. Donc il y a un moment où tozo linga mingi koloba balé, tozo balayer. Papa Lima, ba politicien, ba limbisanga baza bandeko nanga baza ba papa nanga baza ba grand frère nanga. Mais conscience na bango eza juste été parce que biso toyaka ko réparer toyaka ko fingate parce que botie que mutu va le candidat apesa 100 000 mais na Congo misalo bino botia ko bofuta batu pas même $100 mais pas $200 mais 100 000 bino bozo zwa bozo pesa po ba voter bino mbongo wana bojango wapi omoni mutema ya tolo bake mutema mabeza na mboka Congo c'est-à-dire ba limiter batu mususu moye ba ya kokota na pouvoir ya te parce que 100 000 wana bozwango te mais nzamba lobi peuple congolais fasimba kombo c'est-à-dire papa lobaki nini peuple aye moka miso en charge bongo simande so peuple a miso en charge oya akoya na justice akoya na paix ndesu ko peuple akola la pongia ba bébé papa lobaki te que tu lombazo biso na charge alors que peuple est moka miso en charge. C'est-à-dire la révolution pacifique. Peuple a lobby, ceux qui font des Jésus, Moutoumousou sa reçoit poste à la présidence à Zate. C'est-à-dire peuple fait tellement parce que Nzambo a pesé biso biso à côté de l'imité manabango à côté de l'imisabango. Peuple moutako tangisa le sous ma qu'il a peuple congolais à Zate. Parce que maintenant c'est l'éternel Dieu qui parle. Voilà. Donc toye ko tia paix. Peuple soka telemi a pesé biso mandat. Biso de trop ça sa élection afin que le vrai président aille à gouverner par la parole de Dieu, c'est-à-dire ba ouin o ba ozali kolo bango ne to ba gouverner président pour président à dérivé. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà le fou de Jésus ngape nazo ba sa question nga yasuka ezake donc nanyo so lobby awa ce qui te comprendre peut te conclure que 2023 élection et kozalate
Donc 2023 élection et Rosalate donc ceux qui te comprendre oyozo lingwe biso ou 2023 élection ceux qui zali metoko mona yonde na pouvoir parce que vous avez une assurance ming na makambozo loba. Cela veut dire que oyebi oni bozo sala et puis deuxième personne moko o bazana simana yo eza banani parce que tout à l'heure, on répété en ta 3 fois que yo moko toza yo moko toza yo moko te. Donc cela veut dire que vous avez une assurance moko oyo oyebi makambo ozoloba. Tozelanine 2023 élection ezali ou ezate ou ezali tokomona yonde en tête ya mboka ou bien ndengeni. Merci Maman Soleil pour la question na yo. C'est-à-dire papa lobaki abaki na peuple a misoyer moko en charge. Ce qui peuple a mis en charge D'ailleurs, aola la pongia ba bébé. Mais le cours nane a mesure à charge c'était moi la pongia ba bébé exacté. C'est-à-dire 2023 élection ezalaté makila peuple congolais tangali susute il faut foutre de Jésus aya na bateau nzamba pesier afin que biso tokoyeba ko tambusa mboka wana tokoyeba ko organiser ba vraie élection afin que mboka Congo ebima na difficulté za nango lelo sans quoi na otoloba le soleil a éclairé biso, la lumière de Christ qui est la connaissance, mais tu comme un virage à souka. Sauf que tu sali attention te et silipo na biso. Mais cette lumière on zamba pesi biso, il y a solo maman soleil n'a pas risqué vie n'angate hein. Que na wuti nanda kuna ba sentiment na yako le babiloko ezanga tina non parce que je sais nzambo atindinga. Ozomona azali wana amen. Nzambo atindinga azananga payer mutakotamu sa makamune nyoso parce que le lobo et Maman Soleil tozote c'est la vérité toi na posa congolais nyoso se retrouver na kati ya mboka na ye Maman Soleil tala mboka eza munene me batu batikala suna Congo te comment ko imagine ngo batu tout bazo vivre na libanda moni menza basali biso grâce asali Congo grâce aye côté le misanga yango mon lelo na ye ko sala conférence na sangisi ba journaliste bino na pesa message oya kondima amen opa kondima te amen likamba suka toli lo basuka za pa ya nzambe mais na yebi que 2023 mwana congolais nyonso za en étranger za la wapi akosomba kombo pour balayer politicien moko te Maman Soleil ozomona za na Congo akotika la kobongisa Congo lelo to komi depuis l'indépendance to komi na 60 ans mais ti lelo Congo eza catastrophe eza passe na motema nazaki na Congo na leli donc voilà solution biso ne ba congolais to za la liboke moko ndenge na sangisi Sœur Goroti na sangisi Maman Soleil na papa Alimia parce que nous sommes des Congolais faut to za la inhibition biso nyoso to lo bakali lo ba moko fait que Congo et bima na mobulo ezali bitumba M23 nazo ebisabine ko sela na pete nyoso parce que Nzambo azana biso ali le créateur du ciel et de la terre. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, papa, de l'andio malamo, Nzamba Zolokumo, donc l'eau que tu retenir malamo, c'est que la monisiko charge les eaux revenir na peuple congolais pour dire que peuple congolais siko yo asa la choix ya mutu oyo soit Nzambe mutu akamba Congo to ba politicien. Soko alingi Nzambe akamba Congo donc ekosenga siko yo ba tourner regard et pas fou de Jésus, c'est que je comprends bien en fait. Bon, ceux qui battent balingi kaka ke ba politicien ba kamba Congo donc wana ekosenga siko ke mboka na biso continuer toujours ko vivre na souffrance. Donc question na ngezala ki donc na makambo yebisi biso de devoir to charge siko ezali pa ya peuple congolais pour que mandat wana o Nzamba pesi kat na yo e bana kokokisama. Mandat Nzamba pesi biso parce que dans zanga monter na roba toujours tous 3 personnes. Parce que za charge na ko supporter on monter charge za Congo za munene mingi. Ngamona okokate ngana yo biso nyoso nde tozala tokozala ini nde tokoyeba kotombola Congo po Congo kende liboso c'est-à-dire ndenge lobi liloba suka eza na peuple congolais yende muta kotelema parce que to comme na temps d'élection yenda koloba tete tolingi susu binote soki fu de Jésus te président mo akota na Congo azate Nzambo azanzabe bato batalanga te batala Nzambe Nzamba zo sala à travers biso tozolinga ka toloba ke peuple congolais ba bimana na l'église oye ba tongili ba temple ba yeko kabula biso na ba morceau alors que Nzamba fanda na banda ko tonga na maboka batute Dieu c'est l'amour so inga na lingi yo linga na bolingo ya solo mabe na yo nga na bolinga te tana utoloba ke bande ko langa mo ba congolais ba boaka biso on dirait to sala bango mabe mais non c'est la révélation de Dieu ndenge le kaka et pas Joseph na bande ko na ye ndenge nga le open na moni na bi wa Dieu ramène seulement ce qui était passé
Pourquoi nzamba poni nga munatanga te na za na diplôme te nzamba yeko lobelanga pourquoi pesinga fardo amunene boy pourquoi ka ngai mais na ipsi nzamba que ta volonté soit faite donc biso nyoso total la kaka Congo total la peuple la soit décision na ye sokinde makambo na loba ndé kokisami fou de Jésus to koti na mboka boko mona na opesa bino dans 2 ans Congo bate belé ba okanga bisaka na bango ba ozonga na Congo ko lia e kozala vrac parce que na nyonso na maboko ndenge ni Congo ekobima ndenge ni Congo ekozwa liberté peuple congolais azala bien voilà ce que je peux dire biso nyonso tout ba peuple congolais total la nzambe parce que yemutazana na nyonso ya koloba pona Congo vraiment que Dieu nous bénisse et ça peut conférence à Baralibosote na ebike bande ko mingi ba kolanda biso ba ko se poser des questions mais bien aimé ça na poser éclaircissement na poser to fingate parce que na temps to komi la bête est déjà là toi na temps o biso peuple congolais nyonso tozala uni comme Christ et son père bazaki uni afin que toi ba kotombola Congo na biso Congo ya sika que Dieu nous bénisse abondamment amen merci beaucoup alléluia.